j'avais aussi confiance à la femme parce que naïba été qui était comme un point et me faire c'est que côté temps et là qu'on y nous au salangai la première fois et là on y au salanga ah la monnaie zazoua et ça n'y habite zoua j'ai vu quelque chose qui ne va pas na tiki na continuer ko bondela ngone la musa kinga na bonde eloko pesa na conscience ko bondela tant na mona ki makamuna ngane se kufa ki papa lifini nyonso na perdre tout même une petite voiture bona daki na ngoli susute na perdre nyonso na ko vivre na ngana ngana za na société okomi ko défend na mutu mbongo ya miliki ya mwana miliki on a poto na ko défend miliki mukapeza nga 20 € pour na défend miliki et moi j'ai gagné tout la j'ai gagné minimum ya mbongo na nga salaire ya nga moko 5 000 € que j'ai gagné par mois et je suis arrivé que na on ata 1 € et première fois on a moni na ko la kisaye na bi pour animer mambo salanga ah ils ont la bongo te ils ont une relation to sur la pamba toi une femme mariée au sur la pamba ce genre de conversation et le jour là méfiance et kotaka confiance ses amis souhaité et ndako epela ki moto et jusqu'à la fin ayo kozwa décision lobi il faut qu'il ah ils ont passé moi so longole na kin au PCV na poto atamoli na ndo wa dibana na baliba ngana za muluba soki moi sa tamboli na ndako ezala soki mobala kufite bana bakokufa to biloko na yeko kufa nga biloko na ngani se kufa ki papa beya ngana zalaki na société ya construction na poto comme société na Europe na Google obeti Rome Congo au mon identité na ngai nyonso OK nyonso ekufaki je faisais des affaires aussi à Kinshasa ba conteneur nyonso ekufaki c'est na fandisier na fandisa ba salle na Nzambe à plusieurs reprises ba salle Nzambe limbisa e na limbisi mais elle a continué sa vie à mon akam comme qui habitude comme qui habitude divorce ezali sumuté divorce c'est ça les sous comment la Bible était divorce pas le péché non maquillage non je vous dis la vérité on va le droit au but dans la Bible ça dit que je peux m'exprimer divorce c'est ça les sous muté pourquoi la Bible ça ça n'anza ne peut musosa na utu ko longa pe alliance il peut divorcer mais non la Bible non divorcer utu longa alliance divorce c'est ça les sous muté parce que la Bible baza ko lobake soki okangi mwasi na adultère oza na droit ya ko divorcer na la Bible nous parle de l'adultère c'est ça il y a eu des adultères tozo koba il y a eu des adultères vas-y tozo koba est-ce que vous êtes à l'aise tout changer non je suis très à l'aise j'aimerais mieux nabi occasion où nous va permettre je veux être peut-être témoin ou la voix des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui va se relever encore. Ok, le belasco ba couple bazo se retrouver na ba problème moko boye to ba telaka to kabonate to soigner image to za basa na nzambe ba complication akani mo ba na infidélité akani mo na infidélité non to soigner image na biso mokili ba koloba bazo vivre ba makamo peut-être yo pour vivre mais quand même que yo et même on a divorce na ndongo lobi que oza quand même na pour ya Bible zo permettre na cas ya adultère to yebite na cas no ezali ya nini impolitesse infidélité côté non rejet ta puberté ya ko rattraper na ndora diba ne bokabona moi sinon ou comment c'est à toi de nous dire tu es devant la tu as tout le temps na tikeli caméra essaie un peu de t'exprimer o me ko aider bandeko o ki bazo se retrouver na bakawa peut-être que ba betisa mi baku expliquer bango vraiment bien na ko expliquer sujet vraiment je suis à l'aise papa Béa au pessinga occasion o nzambe mta permettre ki lelo ngai pona na global sujet na après na pesa konini conseil nga la bali moi c'est en 2012 nga na kenda poto en 2008 ce sont des sœurs au biso to encadré na Kinshasa et na zwa ki décision na lobi na ya ozwaye na balaye ça dit aza moi c'était nga la kutane na poto na nzela te na bali moi c'est na lupango oyo ngai to kende ko sala cellule ça dit que c'est pas la femme o ngai na touché même avant le mariage c'est ça que on a informé bino pour que na sala ki puberté wana te na kenda na voyager na ebisa la sœur na bi si Dieu le veut na quoi ko balo un jour na bala la sœur na âge ya 23 ans na bala officiellement tu avais 23 ans Yazaki na 23 ans moi j'avais 28 ans OK vas-y âge na bali na âge ya 28 ans na bali sœur na memi na poto to fandi na ye na libala pendant 10 ans je suis un père de 3 enfants na moi na liboso ya fille deux filles et un garçon et la sœur a commis na mboka na biso o ba pesa bango basi ba droit et la sœur nazo ba vérité vie na pour que aider bande ko mingi pe bazana poto tout à fait la sœur a commis na poto elle a jamais travaillé
ce que j'ai gagné dans ma vie, c'était suffisant pour la nourrir. Ça va tout sur moi c'est na poto, à tiens la musala ba nettoyage, à tiens la misala ba aide soignante, à tiens la misala moko peut-être moi si azaki na posa au santé parce que non biso na poto, il faut moi ça la mobala sala. Mais ngana ebisa que ce que moi je gagne et ça suffit pour nanga biso mbalito to gagner. Et la femme a fait 10 ans, elle a jamais travaillé et hier elle travaille pour la 10e année, elle a une petite formation à comment on a au monde ya musala na monde ya musala à ko retrouver na ba camarades ya mabe et ba camarades ya mabe de ba désorienté qui et il y avait beaucoup de problèmes dans quatre couple et on a essayé d'arranger et j'ai pardonné na tikali ne pe na kati ya ndako à koka sou ko vivre na ngaité et yema on ta bengana nga papa bia oh abengana nga biso na poto ba bengana ka mobali. Ah bon? Bengani nga inta bengana nga bimate na boya divorce tina suka. Mais ya boya lobby c'est fini au kende. Parce que tu te reproches de quoi? Moi c'est un divorce, moi so aider au bengise na poto, au PCV vie na poto. Ah comme on a niveau que assez à bengana on anda parce que tu te comportais mal, ça na caractère ya mabe, bizarre ya mabe ou au banaki vraiment pour assumer ma responsabilité non te ba devant non te vis-à-vis ya famille non to ya moi sinon. Ça peut être question mon quoi malamu. J'ai toujours été responsable, je serai toujours responsable. Nazara toujours responsable nae. J'ai tout fait ba yebi témoignage nanga ba yebi ndenge na yaka nae ba yebi neto to zalaki nae. Na sali ndenge mobali nyonso salaka. Na kata divorce nangai, je serai sincère devant les caméras, devant Dieu. Et conséquence non peut-être je peux dire comment solution ou bien une conseil mon avoué copé ça il faut prendre le temps avant de se marier et besoin de temps à fiançailles c'est très important. Moi j'avais pas pris temps et temps à fiançailles dans une mois si naïba qui était na toyebanité toke kotananda et il y avait le problème de déséducation. Il faut qu'on se dise la version ya likamoté toyokanité il y a un problème de déséducation et si ninga n'a été et la femme elle a préféré à qu'on s'engager dans mutu mususu. Dans s'engager dans mutu mususu et Zamba révélé parce que Dieu m'a fait grâce dans l'autre colonios avoir ma vision tous les jours Zamba salanga grâce wana et Zamba salanga grâce na la qui na l'amour qui na ebisié ozo salanga na be ponani et le jour on a découvert 2 fois 3 fois Zamba za ko révéler ngai mais ko ebiso ozo salanga mabe tant ozo salanga mabe na luki ba manière mususu ya technologie des a évolué et na meki ko sala ba enquête na ndenge nanga et na trouver ki na makambo wana na fandisie na bitala makambo za ko sala ngai ozo boma ngai ngana za muluba soki moi sa tamboli na ndako ezala soki mobala kufite bana ba kokufa to biloko na kokufa nga biloko na ngani se kufa ki papa beya ngana zala ki na société ya construction na poto comme la société na oko na Google obeti Rome Congo au mona identité na ngai nyonso. OK. Nyonso ekufaki. Je faisais des affaires aussi à Kinshasa ba conteneur nyonso ekufaki. Tant on a moni biloko na ngai komi kokufa même na société na travaille comme sous-traitant. Biso na poto zara osali na musala ba peso 50% musembongo ba aussi 60% après. Mais bato banda ko sa misala pa na bango bande ko futa ngali susute na kei même na justice pour la bambongo na ngai ya ebele. Et batikali ko futa ngai té et je comprenais pas bato on s'en ko futa ngai bien j'étais bien avec toutes ces sociétés là ba grosse société na salaka ba nouvelle construction ba construction té ba réparation quoi ba nouvelle construction on a salaka na poto et na mona ki biloko na ngane ça ko kufa et na fandisi na ebisi il y a quelque chose qui ne va pas makambo na maison simbaté abi nga za malam et loko na na sali ezati nga bibiso na baluba il y a quelque chose qui se passe et nzambe yango ki ko révéler nga peta dame na e na ko yebisa na fandisi na fandisa basal na nzambe à plusieurs reprises basal nzambe bi limbisa e na limbisi mais elle a continué sa vie à mon akamo comme qui habitude comme qui habitude et yembo ko grand abimakité ya zo ki décision à bois kingai si je vous comprends très bien, c'est infidélité côté moi ici. On peut dire ça. On peut dire où c'est ça. C'est ça. Ok, merci beaucoup papa. Je crois que Bandé va comprendre. Mais Bana baza bien, baza en bonne relation, c'est ça. Biso ya encore ba sous Europe, biso na basi na biso Europe, ceux qui ba yeba na basi na biso ba kuta Kinshasa, ba na Europe, ceux qui ba divorcer la mobali, ba kangara bana. Ba Européen sa biso ba tata bana te. Ils ont mentalité africaine. Mundele so asali divorce, atika ka liberté, boyo kanabo solo là,
bozala bien pour l'éducation à bana mais bana babasi na biso to ko en Afrique to me na Kintina poto bango soki divorce et salami amoni kazaki na tort ya kangana toujours bana ngai na batangi nga bana bapesa nga bana te na mona bana te je sais pas pourquoi et na tika na boko nzambe na pe na droit ya okene vers le juge de paix pour na rejoindre bana le week-end ou bien pendant la semaine mais na ndenge o ngai na yebi nzambe na ngai na boy comme na juge de paix na lobby que nzambe azwa charge ya bana o ce que nzambe épargner nga na liwa peut-être ya liwa ya Chibaou et zuingaité et zwa kibiloko na ngai il est capable aussi à protéger bana. Donc on a vu sur le moment que tout marchait très bien. Oui. Papa David Azaran au kutana moi Simon Boye makamweta mon le souster c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible a appuyé, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Papa Béana a insisté, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme c'est comme le biloko où ils ont la bouteille à masanga ou à sucré. Na kata bouteille solo ya masanga to ya sucré, to yo karango so balongoli bouchon. Maintenant moi ça za lokola bouchon, to moi ça za kwa mofinuku ya marmite ya nzungu. Nzungu biloko na kati to yo kara so na ngo so balongoli mofinuku. Si la femme a fongoli mofinuku te, jamais to royer ba biloko o eza na kati so la biloko wana. Ça veut dire que la femme a une grande part de responsabilité na kati ya couple. La Bible eza koloba une femme sage bâtit sa maison. Ce qui na kati ya vie ya couple et ça a un problème, il faut savoir que là c'est la femme qui est l'auteur. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci vraiment le message au PCBiso et des bandes de rebelles baso dans biso. C'est comme si yo mo déjà moi méfiance mo boezala qui déjà dans rédaction parce que le que au meka qui papa c'est comme si moi méfiance mo ezala dans rédaction parce que le que utiliser qui ba technologie hein ezali no tchelage caméra cachée téléphone enregistrement ou comment parce qu'on dirait que de votre part on a déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Méfiance c'est quoi déjà. Ok. Ouais. Méfiance, j'avais confiance en soi, j'avais aussi confiance à la femme parce que naïbaïté qui était comme un point et méfiance c'est que quand tant on a une révélation, dans une révélation à 2 reprises Dieu m'a parlé par rapport à na fin d'ici c'était à 4h du matin, na fin d'ici na lobby tala makamuna na moni. Na lala kana mona le témoignage on dit na mona qui vision yango na lali na moni azala ba nyoka ebele na sia makolo na ye. Soit atikala to nyoka wana na komi koboma yango et atikali na nyoka moko akanyi nyoka na yabi nyoka oyo ndalo na kotika yango ti nini ya kotika tetika na boma bango nyonso et à 4h du matin je me réveille na yebisi na bi signe oyo na moni eza mabe maman ça dit que nyoka za mensonge nyoka za impudicité nyoka za makambo nyonso ya mabe ya mokili eloko nini ozo sala ngai la première fois eloko nini ozo sala nga na moni eza zuwa eza ninga bite zuwa te j'ai vu quelque chose qui ne va pas. Na tiki na continuer ko bondela ngo de la musa kinga na bondela loko pesa na conscience ya ko bondela tant na mona ki makamuna ngane se kufa ki papa lifini nyonso na perdre tout même une petite voiture bo na daki na ngoli susute na perdre nyonso na ko vivre na ngana na zana société o ko défend na mutu mbongo ya miliki ya mwana miliki on a poto na ko défend miliki mutape za 20 € pour na défend miliki et moi j'ai gagné tout la ko j'ai gagné minimum ya mbongo na na salaire ya ngamoko 5 000 € que j'ai gagné par mois et je suis arrivé que na on ata 1 € et l'ande ya poussa ki ngana ke lukelo nzambe na bandi ko lukelo nzambe na za ko bondela nzamba pesinga sou une deuxième vision na ko fanda na bina ko mona miselekete batoni ndako mo na chambre mobimba na bandi ko bomba mi se na bomi sekela na mona tona bi ba sinyo na omona eza mabe yebisanga au juste ya quoi abi il y a rien na à cause il y a rien on verra et Dieu m'a donné l'intelligence et il a utilisé technologie de la lobby ba enregistrement caméra cachée na katandako quand on a du domaine technique na te caméra cachée na katandako conversation na nyonso na zalaki na yango na kati ya téléphone et première fois on a moni na yeko la kisaye na lobby pour animer un beau salon. Ils ont un bon moté, ils ont une relation sur la pamba. Toi, une femme mariée, sur la pamba, ce genre de conversation. Et le jour-là, méfiance et kotaka, confiance et arrive souhaité, et n'a pas là qui monte. Et jusqu'à la fin, avec vos décisions, il faut qu'il. Ils ont passé. Moi, sur le mot, les nakin, au PCV, na poto, à Tamouline, Nandora di Bana. Conseil que ce qu'on fait c'est parce que ça il y a un de comment à voter pour au bal là mais à comprendre qu'il y a tout na pesa y conseil peut-être quelque chose avec zoua aux autres cancer moi sinon ma b à chaque fois ce qu'à l'autre
amona aka mwasi akani mwasi na mobali mususu mwasi abimi na mobali mususu mwasi azana na mobali mususu azotuna mwasi na mwasi oyo eloko te za makanisi na okanisela mabe trop des jours abona boy c'est ce que ngape na yebise ki conseil basinya bongo pe okozalaki na makanisi na ozolotola mwasi na ozokanisela mabe yango ozolotela ye bandoto wana ou comment? On dit toujours Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nous avons la vision, la songe et ça vraiment aux intègre autant mon Nzambe et le monde a le baka mo sana Nzambe na mbisistaka si Dieu donne la vision donne la provision. Provision les a révélation au yoko tambusa peuple de Dieu au révélation ko tambusa libala na yo to couple na yo. Ce qui Nzamba za ko révéler le monde na couple bo fanda bo bonde l'ensemble et bo yeba au juste ezani. Nzamba ko révéler le sous davantage et Nzamba le ko moko te na lo toujours et le ko moko te za caché devant Dieu. Nyonso to saka na mokile futa manase nga ba toujours bo pesa nga muta pesa nga raison te to pesa raison à venir et to pesa raison na loba Nzambe Bible lobi ba bomba ka mwinda na sa mesa te ba tsaka ona mesa et ko éclairer biso nyonso to ko yeba yango ndeko ko zala malam pour la biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci vraiment. Je crois que to ko basima oyo komi kota na mama Nzambe o komi na poto na mwasi na yo bovandi mauvais souvenir soit que concerne au copé ça na ba jeune marié ba o bazo bala mikolo soit ba na posa robala ya robengi sa basi na poto soit ya robala na Afrique concerne au copé ça ba concerne au copé ça vraiment na ba ndeko nyonso ya biso ba africain ou diaspora concerne au copé ça o nem ça na prétendant na obia linko ya ko bala peut-être moi c'est na Afrique na ba neti ya ngai ko bala moi c'est na Afrique eza ngo mabete o ngala ko la ba ke boye bana na éducation boye bana pena bonzambe bala mwasi o ayebi Nzambe soki mwasi aza na kati ya aza pena na kati ya bonzambe mwasi wana motema na ko attaché te na matériel Ève motema na ezaki attaché na matériel yango mokola Ève ayaki ko pesa Adam o ezalaki fruit wana pesaki parce que azalaki ko mona o ezalaki matériel o est important pour na biso ba jeune couple o bazolinga ko bala lelo bozo atana bino zo atana ko bondela libala c'est pas un jeu. Le mariage c'est pas un jeu, mariage c'est pas blague té. Et ça des vies quand même bozo sangana et bozo bimisa ba vie musu c'est ça bana. Ba innocent na baza koya, baza na posa te ba mériter ba divorce. Parce que ceux qui bande ko na biso en Europe faut ko yeba ke l'homme ndeko bande ko na biso o to zana ba en Europe mondele alingi na été mariage entre l'homme et la femme. Ba lingi na bango ngote ba briser yango, c'est to comprendre ngo za mwana Nzambe. Attache-toi à ta femme, attache-toi à ton mari. Et là, comment on a soulevé encore papa Alvin pour avoir et là, quand on a un couple, c'est possible de l'arranger. C'est possible de trouver une solution. Parce qu'il y a bien un mot et loco, to likambu. Likambu mon côté ko lekela mutu. Loba partenaire na yo, il y a sa décision na na motema na parce que loco on a ça la mamuta méditara yango. Nenga na médita ki kolongwa Congo, kolongwa Belgique na yana na Kinshasa. J'ai médité et je fais un projet na tebidjemo quelque part et na fouti bien na Congo. C'est-à-dire que oloko nyon c'est comme la mutu na vito na kati ya divorce et za mutu moko len abino moko a méditaki. Merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est la fin de notre émission. Message non, il y a souka na bandeko balande biso du début jusqu'à la fin. Peut-être que na tout nous ba question monsieur Stémer, dit que on court derrière le temps. Au cours de baron rapidement, deuxième partie de l'émission na monsieur Ozala. OK. Ngala komisi Nzambe pour que lelo na leki na émission ya papa Béa Alvin. C'est un homme de Dieu, un homme sérieux, un homme pas yebi eloko ni azo sala. Ngai message nanga on a yaki nango particulièrement avec deuxième émission ezali. Ezali ka juste présentation pour vous annoncer que to comme na kati ya saison prophétique. De temps la kati ya saison prophétique, il y a des choses qui est en train de passer maintenant dans le monde tout ça pour l'équisa et biso basal na Nzambe to lukato la muka to ba mission na biso ezanini soki ozo mi benga pasteur, évangéliste, apôtre et onyo soko ko benga prophète. Yeba ke mission ni nozana yango na se ya mokili oyo biso nyonso toza ba pèlerin toza ba passager to koleka biso nyonso to garder foi to garder ba couple na biso ba wazana kati ba couple bo garder mwasi na yo garder mobali na yo aza bénédiction o aza lipamboli po na yo Nzambe a pambola biso toza na kati ya saison prophétique to profiter moment oyo na deuxième émission to ça on a Bruxelles je dois parler vraiment en détail na kati ya saison prophétique ne biso to ko bénéficier. En tout cas merci papa. Na contact na yo na bando ba na poser à reposer ba question tout conseil maté
service okopesa numéro contact na ngai ezali naopesa numéro na ngai à Bruxelles naza na 0032 467 66 39 20 0032 467 66 39. Vous pouvez rejoindre mobile na yamba mutu nyonso to na groupe peto sungaka ba couple to na groupe nazo sunga ba couple ebele et un groupe maombi to za la kawana de mercredi de 21h à 22h tous les jours le mercredi to za wana nous sommes au nombre de centaines to za ko aider ba oignon sur ba difficulté ba couple aux a posé à délivrance aux a posé à conseil aux a posé que Zambe a salé là à restaurer aux a posé à directive spirituelle toza wana pour la sunga bisonyonso Zambe apambola. Une grande croisade d'évangélisation en Afrique du Sud à Pretoria avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Charles Bameko B52 Yambaloyo. Ban Afrique du Sud. Très content. En tout cas, Dieu fait des grandes choses. Nous espérons encore des très grandes choses pour ces 3 jours de croisade. Tout va bien. Après le 15 juillet, je crois. Après le 15 juillet, je ne serai pas là. Non, nous en Afrique du Sud le 25.